fani bazo bondela mpona ngai mingi maladi eyaka CG eza maladi nga naozonga lokwa maladi nyonso naozonga lokwa bamalaria nabeli malaria nabeli typhoïde nabiki naobela esala bango susi epuis misusu bazali so babenga bazolela esi babolela te kopesanga makasi naza na mposa soutien na bino bobondela mpona nga bolela te mwana esi bangoka bolela te ngabi ete bolela te bolela te bopesanga makasi mpo nga mona debi na banda bolela yo nga na debi na banda olela me nzambe alolo apela likolo na se oyo abundelaka bainnocence ya bato oyo abikisaka bato ayebike bamaladi abenaka kolela te. Est-ce que ça est fort pour ça la moi examen moi pour nous voyer parce qu'en fait ils ont bon nasaki examen nakenda ya examen nado nakendaka hôpital nasasa examen sikoyo batindaki nga place moto atindanga place mosusu wana nakotanga kombo sete nakotanga kombo moto atindaki nga place mosusu wana eza prophète Konde Mpolo Dominique atindaki nga place mosusu abinanga kana nga nakendaka abinanga kende hôpital mo boye atangi kombo hôpital SCG nakei le nakei na hôpital wana mbongo basengaki moto basenga ndambo eleki nganga basenga siko moto mo likolo epuis batuninga nanu oye na compte ya nini po mbongo basengaki eza nango likolo makasi me na nga nde na difficulté oyo motu aza na difficulté ate eloko eza na 200 francs omona opana oyo ekomi ebele ekomaka pasi omona ngo kaka ebele boye eza nango ozosala oza makambo nyonso eza nango ebele te mbo basenganga mpona nga na ndenge naza na difficulté namona mpo ondele eza mwa likolo mpona nga mpe batinaki nga oye na carte so oye na carte d'Ivoire bakati ye naza membre ya fondation nga na bike nga nazala membre te mpo bapesanga carte te obenanga mona moni eloko na nga te na priye mpona ngo te namoni mpona eloko na nga te miliki na ngai kosala publicité oyebisanga marke me oyo soki eya soki yango te wana short nzokota nzambe alola nzambe na bikamwa sene napesi yo merci naza eloko mosusu aposo te merci mpona visite nao ya bandeko na ngai nabondela liboso mpona visite bandeko baya kotala nga liboso seja ye na nsima na bango merci biso mpona visite na ye mpe kolo na banda oye biso mpe nayebisako na bapriere na nga oyo nyonso azosoutenir nga na moma ya pasi oyo nzambe kotika ete kota mpe likambo na ye bato nyonso basoutenir nga ata na un point oyo ezokota na nzoto na moma oyo nga na vandi naosala te naozwa ya olia te ya omela te mpona azosala te me bandeko na nga baa na susi bayebi ke ndeko na biso avandi aza malade fo alia fo amela fo asomba kisi fo akende bandeko mopita fo afuta ndako seigneur oyo nyonso azokontribue nzambe na ngai kolo kota mpe likambo na ye bakoti likambo ya servante na yo kolo kotika bango te kota mpe likambo na bango soko naozala moni nde naza doble naoseka so naoseka esanga bien so bino boke nakomoka soseka boye esalanga plaisir ya komona ndeko na nga mwasi azoseka azoloba to transmettre joie ye moko azoloba soki tokei ezosala mpasi yango moi tokoma na baproblème mpona kozonga na bandako tokovanda ti ba 23h soki moninga alali tozongi bandako bino bandeko oyo botalaka buibui na télévision bino bandeko oyo botalaka ndenge buibui apesaka bino bajoli sourire donc tant tosenga prière oui donc ndenge alongola bino ndenge alongola bino banini batriplex voilà donc alongola bino batriplex donc voilà quoi bo soutenir ye numéro ya téléphone eza wana nabombaki so nabike nabombaki mpe na kosi nabombe parce que poni nabombaki eza en tout cas mpena era ndenge na nga nga nazaka ata na ndako na nga ata na na problème moto ayeba te nalobaka te donc me bafani siko eloko wana oyo tosalaki oyo osalaki wana na nini ya Marie-Hélène nde elakisaki mpenaki ya soni nazobela so lokola emonana ede ana obomba soni
biloko ya bomba susu eza te naza malade bafani na nga nyonso bolinganga bosoutenir na prière po bosoutenir nga vraiment na baprière na bino esalanga bien. Mama, if love is crazy, love is funny. Shalom bana Ozana kombo na nga Sir Gladys na ekopesa témoignage na nga na oyo nzambe ya Ozana asalelinga bandeko na nga na bande koteka na wenze biloko na nga ebande koteka mate lorsque baninga baza peni na nga bazoteka kasi nga na banda koteka te bandeko na nga na moni yango oyo eza malchance na ke kolukela ngo délivrance na kene kotambola pa basala nzambe na ke pa ba prophète ba pasteur bandeko babande kosenga nga ka se bambongo kasi na silaki kozwa délivrance te lorsque na ekokutana na prophète Moïse alekisi nga na délivrance bandeko na nga alobi mama lakisaka mbongo oyo tekelaka papa abondelaki kaka mpona mbongo wana bandeko lolenge na nga ekoteka échangeaki nake kosomba biloko na nga pour la première jour nasombi biloko na ye nango na teki na wenze balobi mwana mwasi oyo alisimbikisi nayebisi bango na simbikisi te kasi naleki kokutana kaka na nzambe ya solo nzambe ya Ozana esili wana te bandeko na nga nazalaki mwasi ya mikakatano mpona koluka bavisa partout nake na Allemagne nake na France nasilaki kozwa bavisa te na bande kozwa kaka toujours barefi kasi papa ntango alekiseli nga ngo délivrance yayebisi nga mama kende kokotisa passeport na yo na ambassade otala soki nzambe akorépondre yo te bandeko nakie kokotisa passeport na nga na ye namoni nazwi visa nzambe ya lola azwa lokumu akumisama na longwe na mboka oyo nazalaki na koti na kati na mboka oyo esika naza yango na ekokumisa mone na nzambe na kati ya Ozana bokozwa ba délivrance na bino du jour au jour. Merci beaucoup. Shalom, ngai Mama Vitali na Paris na lignaki na partager na bino témoignage na ngai concernant musala na banda kosala esika moko boye banda ko correspondre na ba étude na ngate mais nazalaki na choix te et na banda ko mona que nazalaki na blocage pour na banda ko postuler ba esika ebele mais banda ko pesa kaka ba refus na ba refus tant na kotani na prophète Moïse na leki na délivrance makamona nga efongwami na moni penza loboko nzambe esali lelo nazolo ba boye na koma responsable donc nalingaki na remercier nzambe moko na remercier prophète Moïse pe ministère nyonso ya Ozana pour na enseignement na suivi bapesa biso chaque jour na lobaki déjà ba oyo bazoko luka délivrance il faut bolongola ba posa ya biloko nyonso tu ya mokili botia kaka nzambe liboso bokomona bokoumela te makambo na bino kofungwama pe na lobi lisusu ba oyo batambola partout koluka ba délivrance oyo esimba te awa ezali terminus nazozela bino nyonso tu na moto Regarde. Nani? Jusqu'au roya, aoye bate mutuna munde on a tina zona milk dans ba lena ba huile. Comme ça oya pour aoye bate pour faut tellement pour mon nao pour a pessoa. Na bengi mutu wape komi da wa tigeli yo. Ya boy boni santé siko ça va. Comment inde wono site ya otala yo. Boyo tanga we na epwana. Comment ifina za amu amabe. Amu amabe site. Omoni ni fait nini otokende ya mahele ya dimanche. Nzo ande ivazo nene biso tito ya solo wana afime biso. Ivo sai bon pona nini.
Non. célèbre la kosi moto azobela fale posala on a réseau social affirmation moi nga na baki ya nga na posa na émission te faut nga na éviter posa osala te nga na biloko bana osala na émission te nga za posa émission te naza na posa ya repos naza na eloko nga mpenza na nango posa eza bato basoutenir nga na baprière eza prière eya distraction te ke moko kosalisa bémission c'est pas bien yango moi nayebi soki avant mpe soki singa bi soko ye mpona émission pardon nayebi mpona émission te toyeka mpona bandeko ebele badérange biso en tout cas tozwi bapeine depuis ke tosaki émission to une interview là interview voilà tosola te nga na oyebisi wana ye azoloba ngo émission monike yo nde okomisaka émission po ezaki émission te biso oke mama biso Marie Hélène bakosacre ye paster yango na baki te fonaki ebetele maboko eza makambo esengo makambo malamu esalaki nga bien nde nazwaki invitation wana tokende na célèbre ye eza célèbre oyo noko abana na ngai leki na ngai noko abana na ngai donc nouveau marié mobali anana pemba mobali anana pemba tokende na lokwa ye palinga mono pa tonton oyo alingi makambo ya Nzambe kasi nyonso makambo ya Nzambe saye bazalaka wana réaction ya bandeko na yo après interview wana toloba est-ce que bafan mpe babengaki yo oxygène na kwento libanda otambusa ozolekana ebongo moto azolekana boya oleka na ye ayebaka wa ayebi ayaka te mayaka mesuva abenganga abenga pe te telefone so azolekana otiki yaleka obini na nabi est-ce que réaction ya bandeko na yo bacomédien aussi bafani na yo par rapport à interview wana est-ce que bayaki mpenza mo bapele babengi mpona kosoutenir yo na baprière te ya moko bayaki po mpona kosoutenir nga na baprière epuis bato ebele baosoutenir nga neti bafani na nga ate tolingami mpe ya soki balingako esalaka bien nga mpena buyibui nalingami epuis bato balingaka nga oui alobisanga te nalobisa ate tosafila moi visite azolinga émission te histoire nga azobomba okolegaka kala ntongo azaki chef larai chef ndeni koboni na pale boni biso nana bino okosanga te oya otala wana nazalaka nyama tosololi pampan jour tose fixaki wana nde makambo ya Delta Force ekoi nde nazali kuna yo bengi wana nga mpe nakomi relance yo nazwi yo lisusu te obilanga obatami nano na omona oyo na nini ya Marie Hélène ngabi nga mpe nazalaki jour wana kuna nga na mibimelaka obimelaka kuta je ne savais même pas que bino mpo ozalaki kuna oyo nazalaka tozala nanoko na ye eza célèbre tato aipane ipane eloko asali si tozokota wana nzoka nde bango baza kofilme si tozolima te nga nayebaki te te antuka so nayebaki kutu nalinga nalinga te nga nalinga te mais oboya mpe ndeni po tokendeki eloko esengo nga nakendela pene eloko esengo nasepele vraiment ela toyingi réaction na yo epai bafan na bacollègue na yo obi bafani bazobondela mpona ngai mingi maladi eyaka ecg eza maladi nga naozonga lokwa maladi nyonso naozonga lokwa bamalaria nabeli malaria nabeli typhoïde eza ifaux traitement te maladi nyonso esengaka traitement esenga ifaux traitement atoyoki motu mpasi toyaka mabe tonégligaka maladi okoka motu mpasi melelango kisi omonaka eleka nango oyoki motu mpasi yo moko ozwi kisi omeli tokóma bacor médical or c'est pas bien maladi eza oyoki maladi kende komona monganga baexamine yo bayebisi yo nini en tout cas bafani babengenga trop kaka nde bamonaki na émission na wana osalaki ebele mpe bazobondela mpona ngai en tout cas non
tolinganaka mokili ba tolinganaka parce que moi un ayaki pa na ya nabai bon napesa quand même message abisenga nano yango moni mpe tomekaki mpe kogarder mais je venais déjà on savait que Boubou sentait ningani donc j'étais là ndako tout ça tosololi na nostalgie nga nayaki na bai lelo mana na tala nalaminga mo nalami na eli osani mwa biloko ya olia c'était bato babondela mingi mpona nga te bato bakoti surtout basala nzambe nazosepela mponi basala nzambe oyo ya solo babanga nzambe bakoti akotanda te nini wasali yango te bakotisa te semenaa bilonanga awa oyo bakoti c'est obelo anga mona mone lo na ngate na prier pour na hote na mone pour lo na ngate na mwa muziki c'est Bana pasa. Loso. C'est mona c'est mon. Loso c'est mon. Oui, mili ki ngai ba kosa publicité oyebisanga marque mais oyo soki ya soki yango te bana short mwa le mwa huile juste eloko oyo ese na ngai oyo bato bato babiya buya obela mais osala mapati zela ekota c'est bon ça va tiranga kuna ezokota osamblela nzambalola nzambe na bikamwa sene napesi yo merci naza eloko mosusu apeso te merci mpona visite nao ya bandeko na ngai nabondela liboso mpona visite bandeko baya kotala nga liboso seja ye na nsima na bango merci biso mpona visite na ye mpe kolo na banda oye biso mpe nayebisako na bapriere na nga oyo nyonso azosoutenir nga na moma ya pasi oyo nzambe kotika ete kota mpe likambo na ye bato nyonso basoutenir nga ata na un fois oyo ezokota na nzoto na moma oyo nga na vandi naosala te naozwa ya olia te ya omela te mpona azosala te me bandeko na nga baa na susi bayebi ke ndeko na biso avandi aza malade fo alia fo amela fo asomba kisi fo akende bandeko mopite fo afuta ndako seigneur oyo nyonso azokontribue nzambe na ngai kolo kota mpe likambo na ye bakoti likambo ya servante na yo kolo kotika bango te kota mpe likambo na bango na moma nyonso bango baoza na besoin eloko seigneur kopesa bango mokongo te yo moto opesaka oyo euta likolo epano ezalaka nde esengo mpa bato kimia oyo mokili epesaka te pesa bango na kombo na yesu masiya merci nzambe atonisa mpe bavase na bino ya ndako loka bokomi tabita ya oya osunga ngai nzambe epasunga bino akanisa bino chinois bolingo boye kitoko moi mpena bolingo esilaka nous savons bana na vanda namona bandeko bayaka ya ekota na kisiko ya solo tala même Yves aloba Yves asunanga azosunanga 7e baga oxygène eloko liboso ye nango oyo oxygène Marie-Jeanne Bololé célèbre ata azalaka ne liboma Darli Palata mama Kambo mama Lomboto aussi de la part d'Ovo. Nous avons fait ça qui me parle. Ah, ben ça m'a mis. Maman très intensif. Maman a fait Azana très intensif. Azwakinya. Via Queen. Non c'est bisayo bandiko. Eyenga. Taka eyenga pareil yenga tiza ngambo. Abike ni moi ça nazovanda zo yandeni.
Kevin Sydney. Voilà moi na biso. Mwana biso. Ye tozali mwa bana zaka bébé mwana moke mwana biso. Voilà mwana biso. Dino la mbata siala mukwata. Ah bon? Dino la tazani moke bongo mais aza makamisi. Na mukwata, ta mukwata En fait, bazo esangese na bambata siala papa akoma. Na nani batito esangese na mutema. Petit na biso na Mondongo, Lorette Mondongo. Mwana biso. Bazo suma. Esang soko nozana mwana naza dobe na oseka. C'est ça, regarde, pour nous, est-ce que ça fait fort ça la examen moi pour nous parce qu'en fait ils ont pour que la question peut tout la CG ce qui est fort est-ce que c'est examen bon na saki examen nakenda ya examen nado nakendaka hôpital nasasa examen sikoyo batinda nga place moto atinda nga place mosusu wana nakotanga komo 17 nakotanga komo batinda nga place mosusu wana eza prophète Konde Polo Dominique atinda nga place mosusu abina nga kana bokutinga nakendaka abina nga kende hôpital moboye atangi comme hôpital SCG na kei le na kino hôpital wana so mbongo basenga moto basenga ndambo eleki nganga ona okuta basenga so moto mo likolo et puis batuninga nani oye na compte ya nini o mbongo basenga kiza na mo likolo makati me na nga nde na difficulté oni moto aza difficulté ate lopeza na 200 francs au moins au pas na comme délai et comme ka passe au moins on ka délai oh ils ont la rozo sala nous avons ramené ce qu'il y a dans les délais bon c'est na pona nga na ngi na za difficulté na mona ko ndele ça moi le groupe na nga pe batina kinga oye na ka so na ka diva bakatse na za membre ya fondation mana biki na za membre c'est pour ba pesa na carte c'est ça c'est je me prends nayoki ndeko bubu nayoki ndenge alobi ya yambo d'abord so omoni nga na nazawa omoni oxygène c'est l'ANTPC également tokaki mbele ya ndeko na biso nous savons ndeko aza ofanda toyebi ki azozwa abandaki déjà abandaki traitement mais traitement ezalaka mpe kobanda non tala mpe kote oyo traitement mais oyebi ke mosu aza kofanda azosala te toyebi mosala na biso nde tozwilaka esengai kolia tokonga te ke moto azozwa même soki bapense akelela eloko ya kolia il faut alia il faut penser ata mwa provision. Il faut penser à kofuta ndaku, il faut penser à la capacité à la l'aise. Oui, mutaobela, pas à l'aise. Il faut à la habiter ndaku. Yango na biso pe bon, na compte na biso pe bon. Ils appellent moi j'ai c'est non. Attends kolia nanu. Attends moi attends. Voilà. C'est aussi donner un élan na bandeko oya ko iko songa. Aye ko senga ta beleri parce que elle yeka prier mais moi je profite aussi côté na biso ba artiste so moni moi lo moni ne to salaka ezaka na kali wate biso to kaka feti te même malade so moni moi lo mo ya to sali moi groupe na so WhatsApp ko beta libakute ko tape tinda yo to sangisa quand même ndeko na biso oya bio oya biso bandeko na oya yango ate sungie ko futa ndako ata 2 mois ata 3 mois moi provision et vous appelez malam pe uche pa bandeko na ye mais na ba fanatique na biso pe pour ceux qui bombi parce que bombi on peut mingi mais alors que moi j'ai vu que sinon buibu za moto sa musa ya bato ozala bato partout na mokili mususu ayebaki pete mususu pa ayebaki buibu ça te déranger amso na prière na ye na musika eko sunga mususu pe ngai na ko sunga na boy mususu ngai na ko sunga na boy tu vois papa Henri na pese mbote na papa Henri tu vois tout ça nyonso wana c'est un tout. Donc, on a fanatique. Et ça, un peu bien.
ngr aoki téléphone non nga na bingo nazanga na Belgique nazanga na Espagne ngai Emilia Santos nazanga na Irlande bibi na yoki ozobela ata moi maman les boss David Mangaya na wabisa Hans boss David Mangaya na wabisa Hans déjà Hans azali moto bien azana moto c'est un bon garçon hein. Vous comprenez le boss David Mangaya, moi c'est maman Fanny, le boss Kelly Kaloubi, le général Dodo Chinyama, Kelin Koi, Kelin Koi, donc Kelvis Koi, pardon, Kelvis Koi. Batouana nyonso na yebi ce sont des gens de bonne foi. Na bat fanatique nyonso. Moi appelle, moi nini, obengi numéro ya bato émission, ba opesa o numéro ya buyi. Hein? Ba obenga ye et osala ye pe bien. Moi na ba moment difficile we, amona pe musala ndo sala, na ndo sala yango pona bato. Et osala malade mais ka lobi baza docteur za la connaissance par rapport à maladie ya misu. Ozala mutu moko boyebi bien abikisa ndeko na mona maladie moko ya misu. Pourquoi pas obenga na numéro za affiché? A ignorer peut-être si cas soit traitement abandi nous prions que parce que ok n'est pas rendez-vous hein là-bas peut qu'on un peu que Dieu fera peu grâce mais yobi kaka et ça rappelle moi ba vérification mais là c'était le grand message pour n'enga lobby moi je veux le président Elombe a dans souci ma casse on veut dire aussi ok kende pe talape Yeba, qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Que ce soit le président Massoumou et Lombe, qu'est-ce qui se passe? Ndenge na zui, ndenge na komi boye, on peut s'appeler Mbela. Likamba carte, tu dis que la première dame a sunga artiste comédien. Tout ça ka ebele makasi. Babandaki par groupe, une première partie de bakoma kozwa. C'était en auto lilaka que deuxième l'homme sous mon nom sous mon soye bakisami et kosunga et le quoi quatre ans non ya papa sans unique abuka na ezanga sérieux babundi bazana carte babundi avec notre point focal le président Lombe nzamba saka ke azwaka carte hein azolanda ba traitement esenga ki ninga umelaka bongo hein zote keleki okangama ava ba opération esenga ki nono Kiné, c'est ma basala. Azali na mutombo du Kembe. Le président Elombe point focal na ça abundaki pe fondation fongolaire mutema. Ça peut ka ba kabo. On va to président Elombe to pe se ka pe po wana. Hormis boni so hôpital na kendaki. Ça moko hôpital oyo ba artiste pe bazwaka. Donc ça moko hôpital wana. Peut-être y aura kanisa ebongo. Le président Elombe so pas beti j'espère que akanga maboko te. Dieu fera grâce. On n'avait pas. On a ceux qui déjà récupéré carte pour la somme dépense comme traitement comme une prise en charge. Vous appelez madame, vous aussi la première dame. N'est de ça merci. Pour baksa sous merci. Pour partir c'est qu'on va ébélé. Au derrière c'est qui pèse ma casse mais quand peut me sous baksa mi ya boui. Moni j'espère que tu es en déplacement. Ba combattre c'est comédien mingi on a un déplacement singa mo ba makampe mingi mususu pe oui soki toza 10 000 na pese exemple soki toza 10 000 mutabi bon première pas et ako la première lot na ina sunga bino par exemple 1000 omani kaka ndam pe mususu pe po bazanga voilà donc et puis ba o bazwaka wana pe ce sont des artistes soki malo so azwaka azaka ndeko na yo soki papa ko bazwaka azande ko na yo soki Thérèse azwaka azande ko na yo soki Omar azwaka zo comprendre bato wana nyonso eza eloko ya malam Omar Kabongo tu vois tout ça on va toujours coller là pour foka na biso na sina ngonga o to benga yepe abenga kende kota na buibu ikona hein to beta obeta ka mbela kolela ka ninga sengaka hein nabi ke première dame aza mutema munene awakanga mutema te mutu musupa ko sunga elobi te ke iza suka wana e uzaka bien
kosunga ezali nga na ye na loso mais nabosani poiron nabosani céleri on veut comprendre makasi bana na lisboy mama nanga mama ni mwasa papa de gol mama ni na tenda kozwa biloko ya kolia ye moko aloba sikoyo tema aza mpe na bato ebele atuka baartiste ape ebele misusu alobaka yo bandi na nga naza na livofe ya moke awa oyoka soni nga nayebisi ye mama ozaka na nga moko toza na bato ebele abi mwana nga kaka boye ye ayokaka kaka soni ye kaka boye ayebisi bati place yo yaka so omoni biloko alesi ya kozwa biloko yo balanga na tieli ye libaya donc voilà donc c'est ça donc ezaka na représente mpe ya bandeko na yo na représente association na bino na ntpc biso nyonso donc c'est ça donc moni tofandi boye nakanisi so baa baproduit ya président Mundweri le fait président Mundweri ye mpe tozala nango na rona lisboy original ye abanda aloba na sirène sima ya okoma irène ayojoué makwala tala ajoué eyoka zela omoni role oyo akizeli bino beomona yango après nga na sepelanga un jour soki basali yo kikedi tozala ne kikedi ajoué kizengi soki bajoué kizengi bango mibale tika obin moninga masekre toyena moninga ya biso hilaire tudika ye azaka monene boye na mutu tondo yeba nzembo na biso moko bozela tondo yeba nini zela Mundweri ye kombo ya seye Roger kombo babotela ye mama Gaoué kombo ya seye Gérard kombo babotela ye Makwala kombo ya seye Irène kombo babotela ye yoka Bouyi kombo ya sele Irène kombo babotela ye yoka septième kombo ya sele Mireille kombo babotela ye Oxygène kombo ya sele Guillet kombo ya suka Esobe kombo ya sele Nadie Doya sele esobe kombo babotela esobe la dingo kombo babotela yema yo kwaki biso tono répondre ezali so toke le so production nasko na bandoki so toke production nasko na obwaka nazali makasi siko na animation nazali kuna nzamba pamola banda baton wana nazali secrétaire nakomaka secrétaire général script directeur de production, charge pour le fait Mundweri à Pesaïnga. C'était vraiment la famille. Dès d'ailleurs, se retrouvons en bruit. Et puis, je profite également de lancer un artiste. Au moins, il y a un bouillon lobby. Netoza Boeto Pesaï Sengo. Et Bokei, à Tika Logo la Mawa. Cela n'engage pas que à tourner. Moi, je suis à Bagag. Au moins, que intéressé pour ça, na bouille. Vous venez ici à la maison, à la titanie, voilà. Même au Awawa, c'est là. Non, déjà à maîtriser le jeune, l'artiste, moi, je jouer pour ce pays. Donc, il y a à se positionner à action, il y a côté côté jardin, il y a scène. Je peux dire que jouer dans se position. Bon, jouer qui toko membre et au ça peu bien. Attends-moi un franc voilà. Un franc wana pe et kosunga et zo songa ça a kanisate que afandi le rôle tout s'arrête, tu vois, et le peut ça ma kanisi. Et j'appelle sous madame. Eh moi pendri moi appelle. Oui, neni bosololi à se sentir coupé avec le monde, que ce soit Baninga, que ce soit c'est la famille. Visite paye à bien. Hein? Visite il y a Mutema Malamu et ça appelle Mutema Malamu, c'est aussi une bonne chose. C'est pas une visite qu'on a filmée. Non. On garde toujours la dignité de l'artiste. Voilà. Merci Yaboui pour que tout si ça n'a pas finir. L'article la peine de Kolabiso Mireille Toubadi, le Balama Fanny sur la Bisso.
liloba nini kozala nini na bandeko baotala yo bafan baartiste oyo peut-être bamonaki yango comme une aventure ebele mpe bango naka neti ka baventure ebele bango mona ntima vrai te mais oyebisa bango nini et surtout plus baautorité suprême ya mboka mama debisa otala baautorité ya mboka baautorité ya mboka na biso nyonso naopesa bango merci bango ifo bazalaka mpe nzambe ezalaka nde baautorité ya mboka nzambe ye moyebi ntina tiaka bango tie bango so tona problème tolelaka mpa na bango soki mpa na bango tosenga mpa na bango nana problème oyo motu nyonso ayebi kei na problème azomona ndeti na bacollègue soki ndeti baautorité ya mboka motu so aza na problème esengaka soutien esengaka soutien nga moko nakoza mabele ma nzambe soutien na ngai mosu elemba ezotelemisa libele te mais soutien makasi wana esengaka ce que j'aime donc ça demande bakonzi ministre na biso ya titel malema elebe excellence ya bango nyonso notre premier ministre surtout mpe premier ministre na biso mama na biso aza mpe mwana mwasi aza mwana mwasi cette fois-ci chef à gouvernement mwana mwasi c'est déjà une bonne chose donc bien donc soutien ezala nango mpe kaka malamu mais moi également lelo naosepela omoni moi esengo nayebisaki ye soki ozobikotisa na esengo mpasi na début omona kula ngai moni mpasi wana ekosunga traitement malamu te aoublier asurpasse asurmonter douleur wana moi ndenge aza boso moto oyebi te c'est comme ça na mpasi te mais c'est sérieux c'est sérieux kolanda esengo na ye boye te il y a un problème sérieux qui nécessite vraiment solution ezwama soutien aide mpo ndeko na biso atrouver solution parce que vous savez la vie tina nango donc c'est vraiment sérieux les gens de bonne foi surtout soutien na osenga mingi mpe na prière soutenir ye déjà que ça soit na prière eza malamu mais oyebi prière spirituellement ekozala mais physiquement soki bayaka ye akoexplike makambo wana te fo alia mwa eloko ifo asala nini azala l'aise oyebi soki oza mpiaka omoni epesaka idée loko osependre samba asepanda 2 fois azala na mpiaka sambaka amikangi heureusement nzete ekatani bum ekoya samba nini azalaki mpiaka ngai nayebi na bi bota ye mwa $20 wana na poche epesi ye esengo tu vois mpiaka tu vois c'est vraiment la famille nayebi ke toza bandeko na biso baza na bayebi ke twana bandeko baza epele bakeso baningana babasi banani tout baza ebele Alain Kayembe, Alain Kayembe, c'est aussi un bon, c'est notre frère, notre collègue, il est aussi bon, Nadia Otika, donc voilà. Parce que ça soit belle vie, bon soit na SB, tout le monde va ici, Dinana, bon soit mon envoi, quoi, mon gars, mon qui est là le coup de sérieux, ils vont t'appeler tout ça. bafani na yo na bakolege na yo bafani na ngai nyonso tu bayebi ke na obela esala bango susi epuis misusu bazali so babenga bazolela esi bambolela te kopesanga makasi naza na mposa soutien na ndenge obondela mpo nanga bolela te mwana esi bangoka bolela te barite boboto bazobenga nga rite boboto mpasi ngai ngai na mbongo bakisi so babenga sokomona baolela ya boye esali so mpasi toyoki boye nani ngabi ete bolela te bopesanga makasi mpo nga mona debi na banda kolela yo nga na debi na banda olela me nzambe alolo apela likolo na se oyo abundelaka bainnocence ya bato oyo abikisaka bato ayebike bamaladi abenaka kolela te naza na nsima nokolela te nde omoi natika ya kolela ekoma esiko kolela nga siko na bongo esaka koseka naomoninga siko nasekaka tro nasekaka mingi bafani donc bayebi ke nazobela bamonaki te nabombaki so nabike nabombaki mpe na kosi nabombe parce que po ani nabombaki eza en tout cas mpena era ndenge na nga nga nazaka ata na ndako nanga te na problème moto ayeba te
Attends, non, mais on a besoin de même. Alinga ite nga na yaki awa na loba abi non CG. On n'a pas d'idée de la nini. Au pire, qui n'a mon yo kanite wengalte. Na sala ngabe santé tout na loba kate. Donc mais ba fan ce que loko na oyo to sala ki oyo sala ki wana na ya Marlène ndé l'accès qui na ki ya sona zobela. Solo ko emona na dia na bomba soni. Eloko bomba susu ezate na za malade. Bafani nanga nyonso bolinganga bo soutenir na prière bo soutenir na vraiment na ba prière na bino et salanga bien donc elo musuki ba prière pour musapili moko esikola elongi te et c'est na prière oya to sangi c'est ça les flammes allez esprit même na ninga ya moi je dis souvent parce que je n'aime ouais après ça ça dépend d'elle numéro na ngeza plus 243 ya Willy Musheni code mondial ya Willy Musheni numéro na ngeza ya Willy Musheni 89 766 1559 et bien depuis bazana ngo ba mona ngo ando mona ngona ba filme na ngaso na tsali filme na affiché bando mona neti e parce que eloko esanga parce que top vision binga ngate Yves Lubamba top vision ayebi ke na obela okay même ça bagité mais aobenga na ekaka po bato ebele mpe bazobenga Emilia lelaki Emilia Mayemba nani super Anida disque d'or abengaki bolela te wana bacollègue na biso phénomène esobe nazika aoleka yakoka te amona bamba oyo ya ye aoleka naosenga mpe baprésident Distant sai ya sai pakaloya le kaka en souvent ça ba prière Marina laba Marina laba ya kapena ça ba prière pakaloyi bazole ka ba bondela ba Nicole Masengo bakata ba bondela vraiment ba oyanga bazotika ngati bazobondela pona nga ba la sapena bolingo ba tika ngati na zaki tena kende prière na okai pe mamo sekalikaki na ba pasteur na bango na zalaite alika pona prière baki na ngati Irene ngapi na zana problème moi ça spirituel et daranga en tout cas na ndinga ba prière on a kina ba passer na surtout ça ba prière malheureusement na zala kiti na zaike na ba prière voilà merci c'était un bagarre tout ça na yo parce que ça peut pas passer belle ba benga biso à partir de vidéo wana passa ko lebeli maman moko auto benga biso na félicite avec un message on a besoin sur na yo face à face numéro na nga yango na mama Mosakoli mama numéro na ngai yangwana on a pesi wana 243 wana 89 766 15 59 numéro na ngai yangwana mama sobi na papia na yo pe esala ngadi voilà na moni ko maman Anika Bunda donc benga numéro ya mama na biso Buibu Irene Yemoko et puis au rejoindre beaucoup sur là pour voir message on les a passé avec na ba couper we mabete apporte chaque ngata pas na pe ponanga apporte chaque ngata mama hosti ngata babondela apporte Martin Dongala pe azobondela pasteur Alpha Mayudi ye pazobondela ponanga bango bazana libanda je veux dire aussi na Raoul Kiala pasteur nanga apporte nanga pe abondela kaya ko pesa ngo MC mbongo ba déplacement nanga on a notamment argent de poche. C'est pasteur Guy Arsène Mbaopé. Donc, déjà, déplacement, ils ont posé problème. On dit même déplacement. Donc, le Seigneur, vraiment, si elle avait encore sa propre voiture, soit elle a une voiture, au moins, c'est juste le chauffeur. Comme on a facilité, si elle avait au moins moyen à déplacer. Tu peux avoir une fois, au moins, ça le traitement, même pas qu'il y ait des traitements. Au moins, et c'est notre mutuka ezali pe facile. Ya louer na soki ya yepeza permanent, ça peut l'aider directement à tenir. Même dans le tournage pas continuer. Les gens de bonne foi basilaté. Amen. Bien que tout le lit pour passer d'abord vie en moins de qui nyonso. Mais ceux qui peuvent bien monsieur ko soutenir et pallier na ba moment oyo. Les gens de bonne foi. Barozo pepa aïda bouibouyi na sungi. Babengi les gens de bonne foi basungi pe rodé d'abord pour le déplacement, pour la nini au salaire
Moi, si j'avais encore moyen de ressembler la voiture, dès demain, je t'achète. Amen. Dès demain, tu achètes. Dès demain, j'achète pour moi. Si tu as ma fille, on attend bien dit. Voilà, mais aussi que célèbre. Un mot, il y a souvent, aux différents plutôt, il y a Tamboli, pour le banni, mingi za ndeko déjà ozalaka na biso babi yango oseja uti olobaki osoutenir moto ezaki efo ozalaka na ye ezosalaki alongola mpe bastress mosusu aza ndeko na biso leta oyo aza nango esengaka soutien na nga ya yo ya biso fo esoutenir ye donc na baprière na banzela makambo nyonso mingi mpena olobeza. Voilà, merci beaucoup. Donc je profite également pour dire merci qu'on fait sa mbote mingi na Emilia Santos aza Emilia Santos na Irlande, Irène Ngemba na France, Carmel Ngemba wana grande sœur nanga na mobali na ye ancien ya biso ancien junior na Pordenone na Italie, Mboyo Anissa Mboyo tono benga ye Anissa Sabrine Mboyo Anissa aza na France, mbote na yo bino nyonso na bana gora baza éparpillé mbote na bino. Donc lelo ngai je suis na yaki awa na représenter pe baninga nyonso, on représenter pe ingénieur Kalo ingénieur Dikipato donc NTPC il a représenté. Donc voilà. Le président Elombe déjà. Merci président, puis sa président Elombe, merci. Papa Elombe, vraiment papa, merci. Merci président Elombe, merci président Matumo, merci na ndekonion sur la NTPC, merci na CG na Oxygène aye awa. Vraiment na moni bolingo ezala rapidement na NTPC na biso. NTPC ya Poto, ya Luanda, ya partout. Merci beaucoup. Pour continuer quand la bolingo ana Mamundi vous fait merci et Mamundi la cadette merci beaucoup. Irène oui kombo ya sene Irène kombo ba botela ye voilà. Oui, Yves Elo na kolo baka kino na yo seka boye esala nga plaisir ya omona ndeko nanga mwasi azoseka azoloba auto transmettre les joie ye moka ozoloba soki tokei ezo sala passe ya omona tokomo koma ba problème pona kozonga na bandako tovanda ti ba 23h00 sur moninga lali tozoni bandako vraiment c'est ça l'amour totia bandi il na oloba ko pardon s'il te plaît azo kokosa kuna pa soki nani oyo na okendaki okende mbala moko papa so azolanda biso soki esalama 3 fois yeba 2 fois wana azalaka awa ezalaka mbala moko azobenga na biso tozonga te kotala ye eleki bozonga mais sikoyo tozomona ke soki olobi tokende pasi akotikala ye moko ozomona pamela mpe sikoyo omona il faut asambela asala baprière na ye tout ça esenga fo tosekise ye ti akozwa pongi po biso tokende. C'est ça l'amour. Donc voilà, au moins tokamatani ngai Marie-Jeanne Lina maman Lombodo tokei. Donc c'est ça le vrai amour. Na ina lobaka na bandeko nyonso o bayoki ndenge ye moko Irène alobi ndenge CG na biso pe Oxygène alobi. Donc CG alobi la on ndenge ki mokolo. Donc tozo comprendre bino bandeko oyo botalaka buibu na télévision, bino bandeko oyo botalaka ndenge bubu ya apesa bino ba joli sourire. Donc tant au senga prière oui. Donc ndenge alongla bino ba ndenge boyi ndenge alongla bino ba nini ba triplex voilà. Donc alongla bino ba triplex. Donc voilà quoi, bo soutenir rien numéro de téléphone les awana. Bo monique eloko monsieur senga ke non to benga CG numéro CG bozana ngo be mo CG. Oui, va benga kutuka yemo directement. Kasi te bo blanc monsieur. Voilà, merci. Babengi po monsieur zakana te tozo mona boy na botolingi to sa eloko po na boy bubu to. Mais les mal les gens balobaka mawa commentaire ébélé mais pour ne pas réaliser pour soutenir vraiment ça na ka ya vieux gaou oh vieux gaou mais basali cagnotte 0
Vraiment. Je suis c'est ça. Et on a besoin de tout bon quoi qui a vu live na moi. En tout cas, fier la ka moi qui a c'est ka vu live en direct na e. Abi bubu so simba ki ba kiss na. Yomne taba tumsinde balakela ba mabe. Oyo ba no pe to zo ngo sala ka pa mono lo kwa ba ese pa na ba mono kwa siki no kwa ba oningo lo bakaka. Wana limbisa bango. Wana hivi ndabese ba matière. Voilà. Yebi yote alo bongo biso zo ba di banana ya lisiba. C'est pas boke maloba nzambe lelo. Kala bana kala. Ya zaikamba. Il va zana za témoin na hôpital tanga na belaki. Abando ya chaque jour pour ça la prière. Chaque jour. Na otano. Yo otikela ngape mbo, otikela. Et puis na note malgré ba mobulu na ya salaka, mais na ko tala. Si je dis comment mobulu a fait. La vie est je vous dis la vérité. Bazaka ko le émission. Mobulu na salaka. Ko le émission. Lobi. So na bengi na téléphone. Yebo so benga numéro na nga ki ma ya aligari na yoki de. Batinda linga lien. So na benga te o yamba tan. C'est je me qui na respecta ko quand même. Au moins na émission. Na lo baka mabe te na zo lo bana corriger na artiste ba tuninga question na répondre. Na répondre na za obinga sexe na yo azara hypocrite. Ou bien ozo la komono bana na théâtre loningisa. Apparemment, 7e bagarre, ça te prend la tête, tu fais n'importe quoi. Non. La préférence, 7e bagarre. Oui, na bisika na badego so na biso vraiment soutien na bino et vous allez makasi mingi. Ya Willy une chaîne code mondial. Vraiment ta sœur elle est vraiment sérieusement malade tout là donc c'est canaïti. Donc na biso maman, c'est ma Mayas monté ma papa, Jean-C Mayas vraiment boui na yo vraiment azo senga ba prière na yo na soutien na bino. Bosente Mireille Sanduku hôtel moninga ya 7e bagarre 11 étoiles Mireille Sanduku donc yemoko yebi olobaki 7e bagarre so comme pas boui na mona yo po après nga na sala action ngayo naza pa ya boui bakasa ki nazo kosa na bosente Pichun Simba Pichun Ntimba depuis quelque part ma copine sœur chérie na lela ya dega na PCP Tina Boston de Nombo depuis quelque part na pesi mbote belé mame pela ochiche sambo ma pesi mbote pas ma pese mbote pa boui na pese mbote na pomba le kakado 615 na kati ya Maroc na pese mbote belé na pese mbote na Mireille Pembele depuis France ma copine chérie yabo alima na Dakar boui azobela maputo tindaki na komisela ki maputa na ye donc alata rango donc ngaso ke lo komi en tout cas na ya rotika donc yanza pasteur nzao tokutana ngine na nzela na Yves Pan Yves pasteur nzao ba pese mbote pa ya boui vraiment nikolo na makambo nyonso na omona ese na pese mbote na Willy de Bundes garçon de Paris taille fine na pese mbote belé Merline Liwia na Yvonne Liwia donc ba komone bomanga mabe donc bana ya bandali ya solo na pese ba gros bisous bisiki bozali en tout cas nzamba pambola biso na bosante maman Marie José Mafuta depuis Belgique maman oyo asala ka 7e bagarre azala plus de nouvelles on peut s'habituer à maman de la paix à Kofi Sukatiri biso ya solo mandele ni donc ça fait témoin et comment nanga mandele ni nanga donc si c'est comme ça, nos sincères condoléances déjà na délapé. Si vous êtes à retraite lundi, oui maman sommet la moitié de ta retraite exacte. J'ai dit le but de ça la prière. Nous avons joué avec elle. Tout ça les gars na boutou ici. Nous jouons avec une liste boy, il y a présent Munderi donc. Sa maman Daoud tira biso. Bon bref tout ça ba Nzambe Dieu a donné, Dieu a repris. Donc na ba circonstances non so donc c'est la vraiment na la place somvandi to mesani ba âge o ba tozo keleza âge o nzamba tiate donc de maman waso Catherine donc leki ya maman waso donc ba maman kuba ba sali ba boti biso to koli quand même bongo biso ba jeune biso voilà moni baliwa onde so ye tala chef na CG
obi tosambelaka nzambe solo omoni liwa ndenge ezoya liwelaka lisusu na fois ozalaka après soki osalaka mabe continue na mabe na yo soki osalaka mpe bolamu continue kaka na malamu na yo omoni na vie na biso nde tozalaka toya na de nzela ya nzambe na nzela ya satana soki katikati ezalaka te ezalaka te omoni so mpona nzela ya nzambe tala na moto moto asala yango ye moko po vaneke asala omoni mabele toniata soki salite tosalaka ekitaka na mabele mai tomelaka eutaka na mabele bilei toliaka eutaka na mabele touta mabele tozonga mabele amystike papa na yo koondima soko obimi motokisaka mai mai ya misu soko ozolesa ebimisaka nini soko olela soko te ri osemisebimisa nini soko obwaki so ebima nini soko oke na nzongo ebimisaka nini mais oui pomona te nalobi pomona mystère ya nzambe ndenge aza donc tokangamaka na nzambe bandeko nanga sisi nanga peut-être bon nga nakutaki wa nga nazokende nayoki ke mama de la paix akufi te mama na de la paix non soki nalobi boye po kamera ezali awa nakosake naokende nakosi après awa ya nazwi une course mosusu mpona osala peut-être je vais appeler de la paix même peut-être demain nga nazonga na hôpital pour grande sœur mama Esther grande sœur nanga pasteur banga sérieusement malade depuis tofanda na bino makona eka oyo ozanga kola kitoko ya mwinda bien leo nayo se rendre compte que azala makolo mikie te eza kola kitoko te makolo eza bien cg eza nango bandambo ya poile nango eza nango eza nango bien nayebaki tekeka nayebaka nakota nayokuta bino na bakamera te evimbi yo eza na boyewa c'est juste pour te transmettre joie tout le monde avait pas sur la ça va bon ok alors voilà. Là, c'était ma collègue Nobarota là-haut. C'est votre association. Merci, merci. Nzambalola a pambola bino. Amen. Omoni nde boko telikamnanga. Nzambalola fakota makamna bino nyonso. Makambo ezaka ya pasite. Ezaka ya pasite. Nzamba kota nyonso oya bino. Amen. Pona mona vie ba difficulté pe muso ezalaka. Même si moi mike nzamba longola ngo. Amen. Nzamba pambola même ça nzambe pambola mutu so pambolanga. Lakela mabe na mutu so lakela mabe. Donc bino ko bokisanga mabe nzamba pambola bino. Amen. Merci beaucoup. OK. Bon, merci beaucoup. À la prochaine fois. Bye bye, merci beaucoup. À la prochaine fois. Bye bye. Merci. Bye bye. Bye bye. Voilà, en tout cas pardonne nini gouverneur oya son excellence Grâce Bilolo, le gouverneur ya Congo central. Aza bien Congo central balingi mingi nazaki na matadi kuna ba jeune balingi makasi nzamba sala ya kaka ata musa Congo central kitoko mais balingi makasi donc aomona ke osala malamu na même mama Fifi Masuka na Lualaba mais ezotongama Mama Fifi Masuka. Kinya. Honorable Christelle Vwanga pe kitoko. Donc moi na mayele. Commandant Sandoka. Commandant Sandoka pe asunga kingai, commandant Sandoka moni bato so asungi pe fa Nana Pemba pa sunga nga makasi. Honorable Francis Chibalabala, Likopi ya chama. Na boss na so matadi on. Boss na so matadi. Atom Shuku. Shuku. Oyebi oyo asutenaka nani nani abetaka aza Paul B te Paul Bin Musamai wala mutulanga mususu oya ya beka oya brasserie de Kinshasa. Paul Muntu. Le boss Paul Muntu. Le boss Paul Muntu. Ayamba ndakuta na matadi ka buskema na kipanga kitoko. Le boss Paul Muntu. En tout cas, merci beaucoup d'avance. Sans oublier David Mangaya. Les boss. David Mangaya. Mais ce que c'est matadi comme na pinapa boss Atom Shuku. Boss Ibra pas sali plan mo kuna kitoko. Boss Ibra. Dempa. Boss Ibra quoi sali bureau d'échange mo monene na matadi.
ebi ki a engagé bato ebele boss Ibra. Voilà. Nadine Antibali pe azwa tunaki oyo ya Kabinda. Nadine Antibali abengisaka baartiste mpona baspectacle. Nadine Antibali nayebi ke santé ningani ayebi ya boss Pati Liyebo na boss David ya mama bébé Niwa bazabe na 4x4 yaya de oku. Sans oublier pour te clôturer boss Ipan super promo Yves Ipan. Na biso Ipan nilaka yo tika ayaka otala na bomi susu ya buchapo ngabi natika na otanga azwa mbongo te kolanda bongo te yo bakanga mopena ngabi Yves azwa mbongo seule chaîne au bana cameraman na munene sa chaîne na bango oyi petit na nani nani tara bui Yves nani Pierrot wana so bazali na maoka bazara Pierrot Mika bagarère yesa chaîne na biloko ba soutenir bazara na mira boss ya ikolo chaîne bon boss nani ye moko abata makaloko ye moko boss te kabala ngai azara boss moko akanga maboko te il est sur terrain camarade bon era bandaka azali ozomoni te ke camarade na ngai ça va c'est bon allez na tiki bino c'est ok merci beaucoup c'est juste que bénéficier na loso na masango ngala ndezi ona funa pala na pemba ngala ndezi ba bénéficier na kitoko ebikisi biso voilà c'est ça Ipan, voilà, c'est ça. Maman Gaga. C'est bas. Attends, bon ça moi tu dis que vous omela. Ngakuti madame aza bien. Madame on permettre benana yako. Amen. Nyasolo. Kombo ya sene. Wazaka ma. Buyi kombo ya sene Irene kombo babotela ye mama Oxygène kombo ya sene Gile kombo babotela ye mama Kombo ya sene Kombo la botela ye nani? We dansi mawesi. Kombo la botela ye. Là, ce sont les autres. Allez, bye bye. Bye, merci CG. Ok. CG. Oui. Aïe! Maison Mika Cosmétique et Business Bio. Eye libino ba produit ya solo pour na ko traiter ba nzoto na bino surtout pour na ba oyo bazalaka mabumu minene tala eloko oyo kosala ke libumu ekota ekoma mukelekete yango oyo jus de graissement yango ndezali kosala ke pona ba papa ba melaka masanga na kimia nyonso libumu ya munene te ongai na bota moya kokanga lisu libumu ezalaka te otikala lingundu libumu munene tala jus oya dégraissement soki omeliango libumu plat neti kuto bota te ebongo kote ya bapapa boyebake mpona bokolongondo bwa bukundu bwa nzoto bwa yo yebake bazali na kisi ya force eye mukolo nzoto yango nde kisi ya solo mukolo nzoto aye yango nde ezali kosunga nzoto ya bapapa po te libala ezala elengi pe supu na niveau ya 2 fois te ezali kotraite maladi lokola impuissance sexuelle éjaculation précoce hémorroïde oza mobimba awa na mukolo nzoto ezongisi nzoto na yo mobimba na force ya 2 fois te okanisi mama Mika suki wana chez mama Mika azo traité lisusu stérilité, diabète, nerf sciatique, tension, myome, chauffement matrice, débouchement trompe, na hernie, mais ya ba sorte nango nyonso. Pona bandeko oyo bazali na ba santé déséquilibré. Onga na belaka beri mwana na nganzoto ezali pena pete alembaka pamba yebake awo ezali na ba bouilli 100% bio. Tonga nzoto na niveau ya nyama, pote nzoto na yo
ezala pena kolongone ya solo. Soki omeli potopoto oyo okozala mobimba pe santé elengi neti kaka na lola. Côté cosmétique ebiso Mama Mika réparatrice ya loposo po niveau za ko traiter banzoto ya basi pe mibali. Palado madame, palado monsieur, bazali na ba produit lokola huile d'ananas, savon anti-nduta, anti-tampon, anti-tache, yangonde mobimba. Bazali pe lisusu na crème de beauté, thé métis, ozongi pembe chéron et puis lisi ya nyama. Gommage, bazali ko salango kitoko joli, pommade ya suki, plus huile, pommade Vimbovi, pona ba papa oyo bazalaka Dimitri kuna na bayendisa bango bakobonga kitoko po azonga penza mobimba lokola mobali ya solo. Bazali pe na crème réparatrice anti-vergeture po na basi nyonso bazali na ba problème na banzoto ekosunga bango makasi. Kasi tuna ngai nini bakisio nyonso ezali ko traiter batu ezali sans hydroquinone. Kutu ata mokelekete ya hydroquinone ezate pe ezalaka te. Soki olingo benga Maison Mika cosmétique et business bio okoki kozwa bango na avenue Pozo numéro A17 quartier Matonge na commune na Kalamu référence cabine ya courant. Topo koko benga bango na numéro ya téléphone oyo plus 243 89 98 27 674. Tala bako sabinote Maison Mika cosmétique et business bio. Awa 100% bio pe sans hydroquinone na ba produit na bango nyonso. C'est naturel.